Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Waouh, bomoni linyoko. Eh, bimi na ferme la biso. Tala ni bimi kama kona ntete mumba. Fais ça trois que tu as ensuite que na serre bile. Merci beaucoup. Ce tomoni ba ntete oyo. Donc c'est-à-dire koto nyonso pondu danu to simbite a boye to ke boye. Après ti na seku na nyonso pondu ezali donc ah to suki koto yo. Nzamba yebise soki nano nzamba tindinga te na kolobela kote yango moni na bandi kima mokolepele mais aujourd'hui le Seigneur a parlé lelo kolo sololi lelo mosato na Israël sololi lelo mena zana mai na miso na ngoma nazo tindelo voice oyo nazana pasi na motema na ngoma nazo transmettre au pokito nazana 3h du matin na kati pongi na nga na lamuki na lili ko partager na yo bene ta mutu nazana mega muke mais yo kozala na shika kozala na ngwebele nizo kosinga mayele. Comme c'est le 21h, nous avons travaillé beaucoup, donc nous avons la carte à fermer. Toujours le 21h, moulili, bon, on a coûté l'autre. Nous charger beaucoup. C'est la torche, ouais, papa. Ah, 2 minutes, 4. Bon, on hein? Donc, toujours charger beaucoup. Choix exact. Ça la passe. Merci. Voilà. On soit fait beauté là, on va les sauter. C'est mieux côté. Pourquoi Zamba? Aliaka ba masanga ba yondo feliaka manyoko na ngai na kangi yo lelo. Okokima te. Wewe muke Asi akolio. Ya muke. Ya munene na ngwezala. Yo ndeza na lelo bakolia yo na batu bakengela ka faire mais pour liaka manyoko na biso. Donc mutalia ka manyoko na biso yeyo Ayo komitika. Yewa bao babimisa ba belewa no mo. Lelo biso pe tozo lia yo. Bon appétit na biso. Eza kana mbangwe lokango ya. Bomoni biloko ba bebisa ba manioc. Bango yeyo. Yeyo bozomona. Tenga otse makolo mawe to kati evi bobomi obetieni. Beti kali papa za ne makasite. Ya ataka njeta mko beti ka boy. Biso to yaki na ferme. Toza na mpane ya voiture, to bimezate. Sikondenge za wana to bomi mpuku ya zamba. Komone nani? Inkwe. Mpuku ya zamba yeyo. Onde bazobo donc azala zobunda liwa pona kufa. Mawe? Mawa makasi. Alia kama nyoko oyo. Ndesko mtabe bisa babilanga. Biso be toyokele mawate. Onde za wana awa bakolamba bakolia ye. Ngako tufuna kufata nzala une semaine ata 2 semaines on lia te jamais. Merci beaucoup. Wow. Ok, d'Allemagne, hein? Ok, mon a blessing, hein? De ulbimisi nyoko wa munenu. Kitoko makasi. C'est bon que yo tata msumo kwa tikali susu. Basa la ba mapasa. Que so ozu abota. De mari moto. Anga démarrer. Kewa, okwe Ya solo, c'est pas vanti. La pousse à la moto, omoni moto.
Moto la kati ya zamba, ya kati ya ferme. Carburant est belé. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou na kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela. Otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomo ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Bonjour la famille. Maman Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Tozana chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye au sala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango yango yo omoni ba regarde wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezango lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine, toujours que les koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou, bato mupesanga confiance, boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou lobi bokozala, jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino.
groupe na biso ya sika yango ya donc eza groupe moko très puissant awa kutu lamba na yo donc kokata kuku te elisa na yo climatize ya ndenge nyonso tosombi kupa sika na auberge na biso na matungile na irebu a 37 oya bokozala jamais d'ici